bango bazalaka na bango ba gigolo toyebi bango bazalaka na bandaku te nalingaka bino te nalingaka bino te mokonzi angaba le roi de yoji le roi taliba otala esika bilenga yo jezongi nakodokisa bino mutu bokokende kosimba bakisi ngai deja na bombaka te nazalaka na bakisi nalingaka bino te nalingaka bino te tango natimbelaki comportement ya mwana mai ezokende malamu te na banzela mabe kokende na bagroupe na ye wana ya kala kotonga ngai navireye avis merci mouvement wana naza kolobango nalingaka bino te nalingaka bino te bokokende kosimba bakisi après bokodoka mutu bokokoma bavewe pona dokisa penda balia nazoyebisa bino naza na posa na bino balia nakodokisa bino Kongo na bino wana déjà so donc Kongo na bino wana muke nazoyebisa bino déjà sapato yo déjà eza na valeur aéroport à Mayama merci nalingaka bino te nalingaka bino te naza kokipe to 50-50 donc lia nyonso aza na problème na Didier Nzongo ne loko bosali nalingaka bino te nakodokisa bino mutu bokokoma bavewe lobi héritier Scram alongwe azaki na yo alongwa akekota na groupe ya Al-Qaïda to marché ba mote Didier Nzongo akei na groupe ya président na ye vieux chinois navireye avis merci. Chers téléspectateurs de l'émission, exprimez-vous avec Noli Tamboulé Sage. Balobi lelo, nazoyamba lelo, on s'appelle. Boyebi que été et bandi na poto, été bandi na poto, bana Kinshasa, les léopards de la sable, bolobi Noli Tamboulé Sage. Zola biso ba sapeur, on a parce que ben mission la bango bagange la mingi sur internet na Kinshasa total rangote pour internet na Kinshasa ça momo bulu moi batunda muga batala rango c'est pour cela aujourd'hui loko la été bandi tolobito salabino pe moi plaisir aujourd'hui boyebi makambo vraiment la lingra vraiment ko sala ngote mais lelo je vais recevoir un frère batobi wa manga la poto na nenga ya kitoko Didier Nzongo balobi ya arata Nzongo babe ange katuku sendiko Didier Nzongo balobi mokonzangaba Moussenzi na yoji bana Kinshasa Didier Nzongo mokonzangaba yeyo son exclusivité bana Kinshasa na sali ngo pona bana bozola na Molière télévision bande konyo stapé sino mbote papa Léon Lembalemba Fiston Mobunda Junior Nembalemba la bosanité Didier Nzongo mokonzangaba yeyo parmi nous en plein Paris balobi tuzaka pembe na bazénith de Paris Didier Nzongo a sala déjà en train na Didier Nzongo mokonzangaba balobi faut sentir katuku senzi ko ya ba yoti quoi personne mote na bana Kinshasa bazolanda yo moi hymne national non ko ça la bien. Merci beaucoup Noli Tamboulé Sage, les meilleurs journalistes de la décennie, les meilleurs journalistes qui confirment. Merci vraiment na opportunité oyo au Pessinga lelo na Voice of Congo en direct na télévision Molière, y a les boss, je répète, les Graniao, Papa Nabiso, Nemba, Lemba, merci. Soki okoyoko pesanga ta passage Noli Tamboulé Sage parce que Batumususu, Baye Bingayi, Yopo Yebingayi, Batumususu, Baye Bingayi te, Poto Bandama Solo, merci. Didier Nzongo balobi ala nona Kinshasa na Molière télévision babi moi eloko no sala wana tokokende na bon pona boye parce que bazola na Kinshasa émission sukara na internet mais Kinshasa balobi mikolo za na système batalio awa Kinshasa talio et puis côté musu totalio to boko tanga komo nango ba contrat eza belé na Kinshasa Lubumbashi pe ezolando parce que Molière télévision to za Lubumbashi Didier Nzongo balobi lelo lobela ba na Kinshasa popoto se confirma.
Merci beaucoup Noli Tambou les sages. Avato Bandama Solo Nako se présenter d'abord. Donc c'est moi, son excellence Didier Nzongo, papa n'Aristote, papa na Brian, le père de ma plus belle petite fille qui porte le nom de ma mère, bébé Louise, son excellence Didier Nzongo, Mokonzi Angaba, Didier Nzongo, le roi taliban, Didier Nzongo, Dokabado Kisayo, Didier Nzongo, le roi de Yoji, Didier Nzongo, Mosenzi na Yoji, Didier Nzongo, Mbula Kama, Pobanti Manga na Yoji, Didier Nzongo, Nakokende na bango, Kakaboy, Kakaboy, Kakaboy. Donc, Noli Tambou les sages, ko katangate na beta hymne national nanga, parce que le public nous sommes na Voice of Congo, na TV Molière. Il y a les boss, les grands Niaou, papa na son Néon, pardon, Léon Nemba, Lemba. Donc, tous les cas. Mama Luzolo, bakanisa ki na kosilae, bakanisa ki na kodokae. Papa Nzongo lezi, omoni succès, ya mwana na yo. Didier Nzongo, Mokonzi Angaba, le roi de Yoji, le roi Taliba, Otala esika bilengia yo Jezongiye. Omoni esika bilengia yo Jezongiye. Didier Nzongo, Mbongo, 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 le général Betu Kangamba, Nakati Angola, Salomon Escadela, son excellence Moïse Katumbi Chapwe, Yonde leader, Nakati Katanga, Trésor Poutou, les joueurs mieux payés, Nakati Africain, Dieu merci Mbokani, Fondation Evanda, Nakati Congo, Fifi Siwa, Masolo Evanda, Nakati Jobu, Nakomema bino, Kakaboy, Kakaboy, Cédric Minga, leader à Capton Afrique du Sud, na Mylène Kounzi, la race des vainqueurs, Nakati Oléa, Bébé Senzongo, Maman Mapassa, son excellence, Yandré Kimbuta, Léo Sommet, les premiers citoyens de la ville de Kinshasa. Vive Solka, vive la RDC, merci. Merci beaucoup, c'est Didier Nzongo Mokonzi Ya Angaba. Aujourd'hui, dans votre émission, exprimez-vous avec Noli Tambou, les sages Balobi. Nous, c'est l'excellence dans la simplicité. Na bosanité na pesi mutolanga ya favelas, Papa Rolls. Balobi faut se sonne bien quoi, Papa Rolls. Zoranga bien, zola nangala ba palais. Balobi bana fan ya Papa Rolls. Erreur moya grave. Papa Rolls na pesi bambote siko zola ndabiso na ndako siko zali. Mesdames, messieurs, Didier Nzongo, oh lelo boebi mokonzi ya yoji, musenzi ya yoji, lelo aye makamomi bale, alobi a benginga binoli nazana kanda ya makambo ezoleka na mamboka entre Mamba Brazzaville na makamusu toraki bana misusu ba Léopard de la Sab soki ndenge nini bazo take bino bana poto bana na Léopard de la Sab, mais lelo Didier Nzongo ayelaki makambo na Didier Nzongo makambo ezoleka na Kinshasa ba refule bandeko na Brazzaville. Obengango biso na message moko olingo pesa na bandeko ya Kinshasa. Message yango eza ya pe ou message ni omemel biso Didier Nzongo. Merci beaucoup Noli Tambou les sages na Voice of Congo en direct na télévision Molière, il y a papa na biso Léon Nembalemba. Donc je salue d'abord avant la question la police de la presse Papa Rolls, sans oublier Ranger Simit, Kende Nae. Merci pour la question. Donc, mon son excellence Didier Nzongo, autant on a les kara, nous lui tam les sages blagues, qui tenga la saranagate na sans pitié na do kisaka. Donc, je suis l'homme du peuple, en tant que grand sapeur, Makamboeza koleka o salami entre Congo na bisona Congo Brazzaville, en tout cas, ça m'a fait mal. Ngai, en tant que grand sapeur, yango na leki lelo vraiment pour na do qui s'appenda balia nazo sabino naza na posa na bino balia na ko do qui sabino Congo la bino on a déjà donc Congo la bino on a muke nazo yebisa bino déjà sapato yo déjà eza na valet aéroport à merci. Obi Sapa de Didier Nzongo Siliki. Mesdames, messieurs, comprenez quand même c'est Didier Nzongo. Mukonzanga Balobi. Chaussures là, tu es au sommet aéroport nini.
et que somba aéroport mena zonga nanu omoni ngai en tant que grand sapeur public na ngai eleli mingi balobi Didier Nzongo tangu vient na biso Kinkese et mené à que son âme repose à paix nzamba bengaki e sapeur moko alobaki te kaka yo Didier Nzongo mutu olobaki problème osusu ekweli biso entre Congo na biso na Congo ya ngambu balobi Didier Nzongo le kanoli oyo basali biso franchement vraiment ça te fait pas et là les kunyani bino ba Congolais Brazzaville bozalaka na ba Congolais Brazzaville nazo ebisa bino na lingaka bino te déjà na lingaka bino te li kunyani mon frère Noli Tambu ba violer ba ser na biso ba tumbi bandeko na biso ko massacrer bana vraiment ok kaka bandeko na biso ba ina Brazzaville kuna misusu pe ba bota kuna bango pe baze pa na biso bazaka l'aise donc nazo ebisa bino ba lia vraiment ba lia ba Congolais à Brazzaville vraiment na ko doki sabino mutu déjà na doki ça déjà leader na non ba de Paris na tinda un hôpital psychiatrique na makambo bilamba na doki ça lisusu nani Ben Mukashale Mbwela ba leader na bilamba touro yonga naza sans pitié nazo kipe kututo 50-50 donc lia nyoso na ko doki ça y est déjà na répété ça pas toi déjà et ça na vallée aéroport donc na humilié aéroport na bino chaussette nango na lati ayoji na ebité soki bakoye kozwa na catalogue voilà Ranger Smith balobi heureusement déjà soit catalogue yango ya yoji nouvelle collection 2000 combien 2008 ou 2000 combien 2014 na ebité Ranger Smith soki akoki kozwa donc chaussette vraiment et koki kosomba penda poto mobimba. Quelle humiliation! Pour comprendre. Merci. Merci beaucoup. Donc là, c'est Didier Nzongo. Donc je tiens à vous rappeler, cette émission, c'est une émission de la chaîne Molière Télévision présentée ici en Europe par www.voiceofcongo.net. Donc on a répété sur le lobby www.voiceofcongo.net. Donc avec Francos Tchupou qui n'a pas partenaire n'a bisogno sur Hôte 243 Tobo Sanité Babi Gervais Katende et le son journaliste Balobi Bakongo promo Bakongo ya Sibosa et Belé vraiment besoin diffuser émission Oyo. Exprimez-vous avec Nolita Moulessage Nabo Santé na Pessia Willy Sionga Bambo Tebele. Didier Nzongo tozo continuer toujours na yo tolingi bana Kinshasa bazolanda biso tozongela sur likambo oyo mais tout à l'heure otolo balanga obike yoji na oyo e resomba chaussure no la tesa yoji bezala ezalo mususu donc merci vraiment Noli Tamboulé ça j'ai pour la question omoni sapato ezali Bowen ya banglais et ça en Angleterre même bango moko batu bazalaka na Londres bazalaka nango te donc tant nazo beko somba aéroport à Maya donc cela veut dire bali anaza ko humilier bino mena zonga nanu en tout cas bande konanga ba Congolais à RDC vraiment to lamuka ba Congolais à Brazzaville vraiment oh ba sali pona biso et sikoyo nazo ba komeza wapi vraiment komeza wapi Brazzamboka muke balia nazo ebisa bino vraiment nga naza politicien te nga naza sapeur na éducation nazwa na koki kotinda Congolais à RDC te bakende ko beta bino mais ngai na ko torturer pe na ko frapper bino kaka na makambo bilamba nazo yebisa bino déjà nga naza grand sapeur Congolais mota Brazzaville à Lekinga o pena Congolais à Brazzaville donc na sombi makambo mboka na ngai Congo RDC ngala sakanaka te ngala zalaka sans pitié Noli Tamboulé sage nazolo bango balia vraiment balia naza kokipe to 50-50 donc lia nyonso aza na problème na Didier Nzongo ne loko bosali pona kosukisa je sali les boss JP Onyenze je sali encore les chefs de Mapinga le général Kanyama merci. Didier Nzongo solo baraka fana kotano na makambo ya bana Kinshasa sikoyo totalaki récemment à travers les réseaux sociaux
bana moko ya bana obenga bango bana te ba massa na biso oya Léopard de la SAP bazala Kinshasa o chancelier Mobutu na peso mbote na soki texto no tindelenga na Kinshasa olobaki Nolita Mbu Didier Nzongo tomona rien dirait clown tomona Didier Nzongo dirait mutaliboma moko boy Didier Nzongo olobaki yo moko Didier Nzongo afa to banana koloba biloko nino latinga la mona yoji mais fungole la biso ebisa biso biloko nino lati po fungongo bato ya Kinshasa baloba okomi mutabili mate ya ba jaune rouge ba jeune. Donc merci beaucoup vraiment Nolita Mbu sage devant Ranger Simita. Donc na sepeli na question moninga la bango na zalaka sans pitié ngana doki saka. Donc ndenge nazawa naza na bayoji soki olingi na lakisame. Je profite pour saluer nous massa nango batnatika na kin bazape ba boss. Je salue mon pote Papi Pila londonien. Je salue massa nanga Jamul Kanza hors Brit. Donc soko nina laksayo nako bandana na catalogue pour moninga na saranarate makamwa bilama lobarango eleki bilanga na pasi. Ranger Smith a déjà en illustration aussi. Boro ya likolo yango pina Ranger Smith. Boro ya likolo yango yo. Donc na kolakisa susu moninga na sakanaka te makambo ya bilamba eleki bilanga na pasi ndenge kaka na lobaka. Donc Nolita Mbu sage vraiment kozala pressé te chapeau na lati yango yo. Yango yo vraiment soki bakoki kozwa. C'est là ce qu'on a kata siko boro siko. Voilà donc c'est Didier Nzongo en démonstration siko zo laksabiso biloko yango botala ndezo fungama ba jaune bwende. Nolita Mbu na sakanaka te na tambola kana mapangu na nzoto. Boro yango pena yango yo mobimba. Boro yango vraiment odo pena ba benga yango do maillot jaune. Direction Rio de Janeiro pour la Coupe du monde de football 2014. Bon, c'est là dans l'Axayo. Si tu as fait ton commande, nous avons l'Axabi, c'est toi qui es là. Mais retourne la quantité. Qu'est-ce que c'est mon athée? Ranger Smith, Ozani. Yoji, na ebite soki ba koki kozwa. Oh, bah salisa, tene ba bantadis. Mais na lakisi na catalogue. Chapeau pe yango Yoji, soki na koki ko lakisa. Donc chemise pe yango Yoji, étiquette yango, pantalon yango yo. On a katabo Nolita Mbu sage pardon. Voilà donc la Simbeli Didier Nzongo donc bozola ndabiso Kinshasa chancelier Mobunda balobi ya bana ya Léopard de la SAP bolela kina l'exabino la molière yango on la sima pena ndo eza pena do pena yo ka pena do ka ba do kisayo ana longa na boro parce que moi ba mo ipe yo ebikaka ba mo ese bandi mo ebandi na poto to komi na été déjà c'est bon quoi. Boro pena mo na pena mami wata donc Nolita Mbu sage na kata boro yo ya so boro pena nengeza so ko simbelanga s'il vous plaît tiens yaka chancel yaka tala mundabisa za awa ya ozela na zalaka na bakisi ngala bomba katenga na simba déjà na uti ko renouveler ti na 2038 na zali susu na 5 ans supplémentaires na ko renouveler ngo na Benin ti na 2043 Nolise ana kata Didier Nzongo avocat la biso nanu c'est là avocat ana za kuna te ba minute zalaka ya kotanga kata lona boro yo boro ngo buto eza pi boro vraiment yango yo na ko kata ako luka ko zela ngala sakana te Didier Nzongo azoluka place ndenge okatela biso na pe na bosa ete Dadi Dimbala Simba la Luanda ozolanda biso Dadi Dimbala Simba na Kinshasa bolanda bana IEC na pesi bino mbote Didier Nzongo mukonzanga bango bana ngaba Didier Nzongo yeyo bolobaka Didier Nzongo avocat nanu yebisa biso veste na likolo simbi oyo voilà yebisa biso bo ekatende boro pena ona kata nanu boro yo. Ah, boro vraiment boro. Pakisi yango comme ça nga ba retour te tonton ndenge Nolita Mbu kutongo eza pi ya boro yo. Donc ezela pena na kata boro yo pena boro yo. Donc boro pena moni boro tala boro ndenge eza. Blague te Nolita Mbu sage. Mo bimbo pena maillot jaune. Odomona na kati na ngate aba commune.
Madei Brésil, direction Rio de Janeiro. Coupe du monde. Coupe du monde 2014. Donc, bilan, tout vika syndico, kasi diata ou mon difficulté pour lever ta jambe. Petit nara gilara tanzon ma fou dia momi gratete pietele. Roli bashige a l'idée à l'io petit nara la kodo qui s'en bali à moutou. J'ai besoin de vous, moi je suis sans pitié. Merci. Ouais. Didier Nzongo bala Kinshasa bazolanda biso Didier Nzongo mokonzanga bao boyo kaka yeyo azoleka na émission la bino exprimez-vous avec Nolita Mboulessa Didier Nzongo tozo poussa na biso balobi toza en plein Paris Moyese Bimi Ranger Smith le réalisateur pas comme les autres balobi Moyese Bimi Didier Nzongo yo bala Kinshasa bazolanda biso Didier Nzongo balobi boro lati vesto lati alikolo oyo et ça combien pour yo le bara onga bor nanga oyo e somba lupangu o chaussette nanga oyo e somba soya aéroport ya wapi Didier Nzongo betela biso eloko nini prix eloko moko lati et puis ngamo la moina catalogue ba komi 2014 c'est vrai ça nouvelle collection mais yebisa biso pour bana Kinshasa ba kasate ba baté est-ce que Didier Nzongo mo supporter Bilima oh bien deni Bilima équipe la tara jaune rouge wana pour la moi jaune. Merci beaucoup vraiment Nolita Mboulessa, les meilleurs journalistes qui confirment Nolita Mboulessa, les meilleurs journalistes de la décennie. Donc avant d'appeler ça va prix, yo yebi déjà son excellent Didier Nzongo na lo barba prité parce que bilamba langai ezarana vallée ya mapangu. Na tout tamboula na mapangu Nolita Mbou. Donc pour na zonga na question, banano na chaussure les akoya. Je salue d'abord le colonel Elvis. Donc, ndenge nazali awa déjà sapatu oyo sapatu kaka oyo eza na vallée ya aéroport ya Maya na Brazzaville. Ranger Smith ozeli biso sa chaussure wana vraiment total eza na valeur ya nani ya banglais eza bowen soki tozwi sikoyo omoni kaka chaussette na lati na chapeau oyo donc ekoki kosomba poto mobimba na Brazzaville. Donc bato a Brazza oyo aza na tembe na mambu na lobi aya nakodokisa ye mutu tangu nakodokisa mutu akosielu muka soki asielu muki nakotinda ye intérim akolamuka 4 heures. Merci nazonga soki nazwi sikoyo omoni neti boro opesi biso ba prité Didier Nzongo Nolita Mboulessa nayebi monde entier elandaka Didier Nzongo batu nyonso baza kolanda ngai na Molière TV ya le grand Niaou papa nabiso Léon Nemba Lemba Kinshasa Lubumbashi na Kinshasa Lubumbashi monde entier. Je répète ngai na tambolaka na mapangu omoni eloko soki na kabelio lopangu na matonge ko katanga te sino na kobunga. Donc omoni boro kaka boro boro lopangu na matonge mais yo kanga na sisa Nolita moni kaka boro donc na matonge kutu te litonge ndenge bango mo baba litonge donc ozwi litonge ozwi quartier 20 mai ozwi na quartier Kauka omoni boro donc eza na vallée ya 10 immeubles pardon 10 flats ya 10 étages sikoyo soko ozwi sikoyo chemise okaka na pantalon yo neti na njili kutu te tangu nazoloba njili écoute-moi njili te oyo njili kutu te mais écoute-moi bien omoni mobimbo yo mbatio na boro na njili kutu te tangu nazoloba njili eza neti changu donc cela veut dire Sele Kinkole Maluku Mikondo Kinkasani Masina sans fil, Njili, Kimbateke, Bornangai Mobimbo, Ekosomba, 10 immeubles, il y a 20 étages. Soki nazwi sikoyo monika ka chapeau oyo, ya yoji, landanga bien. Eza la vallée, ya quartier, eza la vallée, ya 5 villas. Soki ba villa na quartier 7 na Njili ezaka. Merci. Didier Nzongo yo oso problème na bana Njili bende nazalaka sans pitié naza bana Njili déjà Njili kutu te changu mobimba et si na doki sa bango mutu nyonso ayebi ba kenda retraite
sikoyo pena nazoyebisa bino bana matonge bana litonge bana kauka bana veme. J'ai besoin de vous. Déjà bana matonge kutu na doki ça déjà leader na bino. Soit disant sapé na makambo bilamba. Donc ozokana bana matonge. Nazoloba yango bana matonge. Bana ya veme bana kauka bana njili kutu te changu. Donc na komi ko qualifier bino neti balia. Na ko doki sabino mutu. Est-ce que nous dit oui ko doka na nozanini? Expliquez bana kini ko bana explique. Ko doka sa nene obeli sabon mi tout bene. Ko doka zaneti obebi mutu. Même si ba soigner yo okoti kala na ba sekel. Et loko na lobaka doka ba doki sa yo. Donc yo linyo doki sa obebi sa noli tambu mutu. Et simbité retour. Tala siko ba retour wana noli tambu. Oyo ka doka ba doki sa yo. Donc merci. Merci beaucoup chers téléspectateurs. Donc vous êtes nombreux à regarder cette émission Exprimez-vous avec Noli Tambou, le sage. Donc Nabo Sanité na pesi mon vieux Diedi Benga 5 ans de silence aux Hollandais sur la Suisse-Irlande. Nabo Sanité balobi Didier Imbondo na Suisse-Irlande santé du Jura na pesi bambote et belé vraiment aux Hollandais sur la Nabo Sanité mon vieux Kimbe Moussol, aux Hollandais na London wana. Donc voilà Eric Poulet de Lausanne, on est ensemble. Gloria Mansioni, Gloria Mansioni, production, na peso bamboto Hollandais biso, na bossa pété Patrick Zola, international babi ba mèche brésilien. Didier Nzongo Mukonzanga balobi Malili et Sili na poto mikolo moi et bandi na poto Didier Nzongo. Oh déjà to la kisibino ke était au ezako s'annoncer un peu moi chaud yango to embeli bino Didier Nzongo mokonzi ya ngaba déjà afungoli déjà donc bana Kinshasa Molière mikolo boza osepela mikolo ba défiler ah bo Rolanda bango nyonso voilà awa bana na yo soki ba jeune o ba ndeko no ba jeune frère na yo ya ba léopard de la SAP Didier Nzongo ba s'attaquer trop na yo ba bi que Didier Nzongo ozaki soki recevoir na Kinshasa melelo o comment ça perd Magamba sap foti kangopo sap banda on la Kinshasa. Ozaki recevoir le logo na poto o koma saper. Lobe ano likambo. Merci vraiment Noli Tambou le sage pour la question. Omoni kisasa ezamboka na biso tout. Tala lelo nga na zui opportunité ya koleka ko défendre ba congolais na biso ya RDC na makambo balia ba sali biso. C'est pas facile. Didier Nzongo c'est l'homme du peuple. Omoni ba petit na biso ala kin baza ba petit na biso eza délire bilamba c'est comme ça na vie nga Didier Nzongo Noli Tambou le sage oyebi ba finga nga clown ba finga nga artiste comédien soki balobi naza qui recevait pe eza musala mabete voilà eza musala mabete mais ba petit na biso wana eza na moko Nandi maka vraiment petit nanga six le koto le spiritu le capitaine donc ba petit frère boza la pena mayele surtout nangai parce que na kosimbi sabino boko kende kosimba bakisi ngai déjà na bomba kate na zalaka na bakisi na pesa kabino ba courage oyo bolobaka eza na kati ya délire bilamba mais na ko préféré Bodo Kisaka, groupe ya Paris na dokisa mutu déjà na mambwa bilamba ba koma fatigué pour la sakana raté na pesibino bonne chance mais bozala na ba respect parce que nga dokisaka mutu boko kende ko simba bakisi après boko doka mutu et ko koma o Didier Nzongo en plus soki bozala respect na Didier Nzongo Mokonzanga bate na ekiribo lafa boko kene misala merci yomo siko yebisa biso na bala Kinshasa ba comprendre yomo ndo zabo ozana kisi Didier Nzongo. Moi j'ai des gris moi j'ai des fétiches nga la bomba raté na simba bakisi déjà na utaki ko renouveler na lobaki ti na 2038 sikoyo naza lisusu na 5 ans naza ko renouveler ti na 2043 na Benin. Donc nazo yebisa bino ba jeune à Paris on a tokisa mutu na makambo bilamba
na mutu na bino moko azaki proche na ngai bo récupérer. Dieu merci. Na yebisi bino na kosombisa bino bilamba. Je vais vous corriger. Balobaka na yebi français te Noli Tamboulé Sage. Bino batu botangela ki journaliste classe. Na lobi bien. Je vais vous punir. Na lobi bien. C'est Didier Nzongo Mokonzangaba. Aujourd'hui, l'équipe émission, exprimez-vous avec Noli Tamboulé Sage. Chers téléspectateurs, donc, nous avons l'autre, nous avons préparé l'eau bien orienté Didier Nzongo. Puis, bande nyonso oyo ba sala ba sapeur ba styliste ba défilé ah wana micro na bino ya exprimez-vous avec Noli Tamboulé Sage. Didier Nzongo Mokonzangaba to songela yo lisusu ah on a Paris sapeur nini opena yo omonike oyo ndimaka lelo pe to monike bokomi ko kabona pourquoi bomo kabona boy ozaki na Al-Qaïda bolongo Al-Qaïda na moi lelo bande ko Al-Qaïda on dirait moi nungu yo makambo ndene est-ce que bande ko Al-Qaïda bazaka ensemble ou bien bosa ko kabona pe mikolo bango pe bakaboni kuna. Merci beaucoup Noli Tamboulé Sage na Voice of Congo en direct na télévision Molière ya yeme les boss les grands ou papa na biso nembalemba. Noli Tamboulé Sage, merci na question. Je profite pour répondre. Je salue d'abord Junior Nzongo Soda Makasi, Junior Nzongo Soda Makasi. Petit nanga Roliba Shigea. Donc moni Noli Tamboulé Lobango la saranarate. Mouvement wana on a dokisa mutu na question ko tu ngai naza ko bombate na linga kabinote. En plus, nazalaka ni na contact na bango. C'est pour cela nazonga yango na outi ko virer mais prochement ko oyo vraiment azalaki mutu na ngai yo yebi batino olobi ke nani Al-Qaïda bo linga bango te en plus sikoyo tozo mwana biso tozo en plein Paris ya Didier Nzongo momo et salaka moi bien tozo momo sikoyo zoloba nani proche o benga na bi ke yo zara bien bozaki na héritier Scramwell sikoyo boza suna héritier te ou bien to mona ki opé héritier na prison na mais ozalaki na nini bosalaki eloko mo pona ele sorti album ne bimaki ya Nzemba melaki ya Pakajum sikoyo ozoloba ko virer héritier Scram ou bien zande. Merci beaucoup Noli Tamboulé Sage pour la question. Omoni lelo nga na bomba kate nga Didier Nzongo nazalaka star. Saper mon côté na habité soko leke pana lobaza star. Nga nazali star. Nazali artiste saper. Nakuya la question. Omoni même artiste musicien, artiste comédien. Je salue mon cousin Ladi et Sobenzongo place aux Abambote. C'est mes collègues. Donc nazonga groupe wana na loba yango plusieurs fois makambo ba groupe et simbakate nazalaka na groupe wana na longwa na ndenge na dokisa ba même mutu Noli Tamboulé Sage obi soki nazalaka makasite ba me wande ba lukanga pende ba lukanga mbe na kweya nazonga côté nazonga côté ya proche mutu oyo tangeli ngai wana héritier Scram. Voilà mututu ayebi azalaki ami pote proche nasaki oyo nyonso mutu asalaka melelo nazwi lifuti te pona memo mulai te yo moko ebi na mokili oyo biso ba niveau tokoma ya kistar mutu akoboma ngai peut-être eza kaka ami proche mutu akosala ngai mabe eza kaka peut-être ami proche tangu natimbelaki comportement ya mwana mai ezokende malamu te na banzela mabe kokende na ba groupe na ye wana ya kala kotonga ngai na vireye à vie. Merci. Voilà, donc voilà, c'est le message de Didier Nzongo, dit son excellence Balobi Moussenzi Yoji, Balobi Aromema Bango, Bango Nyoso, Kakaboe, na ndenge ya systématique. Chers téléspectateurs, Bolanda Bisonné la baki, était bandi na bino bana Kinshasa, Bokoza Sepela, Tala ndenge Ranger Smith, Azola Kisabiso Mokili, Balobi, Tozo Sepela Awa, en plein Paris avec Noli Tamboulé Sage. Donc voilà, Toza ensemble, Bobo Sanate, Dedi Benga 5 ans de silence, mon vieux, Nabo Sanité, Didier Nzongo, Azana Lobi, Azana Kandel Lelo, Yaro Lobela, Makamboeza, Koleka Didier Nzongo. Tozonga appelle les sous na yo Didier Nzongo. Mbongo yo sombara
bilamba Ranger Smith to poussa la mo koto peneza ka mo bien Ranger na me madile nzo pona mona nga doc sanga koto yo me nga la doc se koto na mona manga koto poza la mo bagwa me lelo nga pe erosate dile nzongo so yo mbongo o sombela ka bilamba o zwango no wapi poto o somba immeuble o ko somba boy mbongo yo o sala o sombela ka bilamba dile nzongo o sala ka wapi fiche de paye no ça. Merci beaucoup Noli Tamboulé Sage Devayeme Ranger Simite. Donc moni Noli Tambunga déjà dans le banc plusieurs fois interview dans sala nga la sala raté. Donc pour la question j'ai sali d'abord mon fils Aristote Nzongo ya Buba Mufinu ya Ngaba. J'ai sali les boss Machuda Mandangi les papes d'Angola. Donc Noli Tamboulé Sage nga la sala raté Noli Tambunga la sala raté nga na simba bakisi na bomba raté. Yo au sala raté mais au simba do mbongo bilamba somba oe ezala mbongo kisi ou bien roiba. Donc merci beaucoup Noli Tamboulé Sage. Donc nazonga malgré tout na simba babiloko ya moto mais j'ai des relations. Lelo nazas yo kasi yo invitaka n'importe qui ka yepa na yo bo Noli Tambu. Oye na jeep na yo ou tebe sens. Non, ngai naza star. Ba émission et pesanga ba relation. Lelo naza ba relation na batu minene. Balbert Mabela na Lubumbashi ba son excellence Azolanda yo. Son excellence Moïse Katumbi. Chapwe naza na ba relation na ba Alex Fumusi naza na ba relation na ba Yande Kimbuta ba vie na nga mort ya Tukumata. J'ai beaucoup de relations donc pour na confirmer nga la sala raté so on a ninga la mambo bilama na ko donc ils sont moutons au ciel muka moi je suis sans pitié merci beaucoup donc chers téléspectateurs balobi tozo koma muke na suka ya émission na biso oyo exprimez-vous avec Noli Tamboulé Sage hein donc namoni ndeko na yo Hakim Prince de Lausanne alobaki Hakim Prince nani na dokisa Hakim Prince de Lausanne en tout cas azaku tuna chance kombo na ye koti na émission nanga omoni makambo bilamba Noli Tamboulé Sage bana kin bana Lubumbashi ba Afrique d'ici bana monde entier bolanda ngai bandeko nanga eleki bilanga na pasi nga son excellence Didier Nzongo ndeka na lobaka mokonzi ngaba les rois de Yoji les rois taliban Didier Nzongo bula kama bo bandimanga na Yoji Didier Nzongo ndako kene na bango kakaboy Noli Tamboulé Sage ngala zalaka sans pitié ngala saka na raté lelo batu mususu akende na Kinshasa doki sibino na Kinazoli explique moni batu mususu tellement Monica a commis fatigué na bilamba a commis kokosa na ke o akufi o kozoko yebate oza kotambola na molimo ya liwa mutu mususu monia na poto makambo bilamba a commis fatigué azoko kate na bilamba na bango basombaka ya dépôt akokosa ba refoulé OK oza kotambola molimo mabe bakoyi ko botolo pe mukanda akoyi pe kozana mukanda te donc pona memo mula tozaki na ye nazaki na Lausanne na anniversaire mo lekay côté na Lausanne na pese Eric Poulet de Lausanne na pese bambote belé tozaki na Lausanne récemment awa et ça zongane poto ba reflet na bango été donc conseil ozo pese katika otamo alukuta ngala zalaka sans pitié nazala tina ko pese conseil te na doki ça déjà de toutes les façons groupe on a doki ça mutu ya Paris na oyo na viré a bakisami na oyo wana za kotangela nga wana soki ya Suisse déjà na ndimaka ete na makambo bilamba passé nga na Suisse naza na mutu moko oyo nga na ndimaka masa na nga Zéphirin Moulemvo le leader a Yoji donc nazonga ye mutu ozotangela nga wana na groupe oyo na dokisa mutu awa chambre na bango ezalaka déjà na ndaku na nga na somba ya 2 500 000 € donc naza na posa na ye na groupe oyo ya Paris na dokisa mutu baya bango nyonso na ba petit na bango batambolaka na batu na bango na ko dokisa bino mutu boko kene misala dernière carte na pesi bino boko koma ba vewe roli bashigeya yebisa gilara tanzo Didier Nzongo Didier Nzongo Tamboulé Sage alobi enveloppe na ye oyo eutaki Afrique du Sud
toyebi montate opesanga na meme nalobi boye Didier Nzongo yo baloba ke babengana na groupe Al-Qaïda et pas ya Nikens Bayaka abengana parce que obandai kokoka susu kolata te abengana mona ko distraire batu expliquer na biso non na likambo oyo et puis na bana Kinshasa bazolando poto pezolando na Voice of Congo.net. Merci beaucoup vraiment Noli Tamboulé Sage na Voice of Congo en direct télévision Molière ya Yeme les boss les grania ou papa la mission Nembalemba bana kin vraiment. Donc, Noli avait une question. Je remercie d'abord Nzambe Ndeka Naloba Allah. Naba opportunité. Oyo, Opesa Kangai, Lelo, Naleka, Epai, ya Noli Tambou, les sages, na Voice of Congo, devant Ranger, Simit, en direct, na télévision, Molière, ya les boss, les Graniaou. Papa Nabiso, Nemba, Lemba, sans oublier Junior, Nemba, Lemba, les fils à papa. Au moninga nazalaka na mouvement wana, n'explique kutu makambo déjà. Nazalaka na mouvement wana mais tant wana kotaka mouvement wana, na kutaka bana mai ba komaka fatigué na makambo bilamba. Talakaka na longwa mouvement, bana la longwa mouvement la soki na ba 2006. Tilelo mutu a combattre nga azate bango bazalaka na bango ba gigolo toyebi bango bazalaka na banda kute tala batu mumba bayaka na be mission na babilamba na ba voiture ba god donc pona memo likolo te mouvement wana naza kolobango na linga kabino te en plus na sepeli vraiment ndengo azalaki pembeni na nzamba asali vraiment a rejoindre des groupes, il y a président na Bango, Dieu merci. Loba vérité, lobi hérité scram à Longwe, à Zagina yo, à Longwa, à Kekota na groupe, il y a Al-Qaïda. To marché ba moté d'Idenzon. Accueilli na groupe, il y a président na ye, vieux chinois, Batutu Bayebi. Na kotanga pe combat groupe Bango parce que, et ko foutanga rien, ko contribuer rien. Groupe Al-Qaïda, c'est moi qui étais le leader. Ngai mtu na pesa ki bango force banda pe na longwa yo mtu créa groupe wana écoute-moi ezali groupe ya vieux chinois ngai tangu na yaki na pesa ki bango force tangu pe na ke na force nanga tala kaka banda ba se fatiga na yoji banda 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Neva on a fatigué bango na bilamba nga na sombi mais ba ya ko attraper nga Noli Tambou okodoka mutu okoselu muka okokene musala. Merci beaucoup. Merci beaucoup donc Didier Nzongo Tambo na biso Ranger Smith Faozo biso chers téléspectateurs de l'émission Exprimez-vous. Donc nous sommes en direct de Paris. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Exprimez-vous. Le loto akina Didier Nzongo Mokonzi Ngaba en plein Paris. Alinga qui a lancé message pour le makambu oyo ezali koleka na mboka Kinshasa. Donc na pesi bino nyonso bambote sikola obozali na pesi na bosante mon vieux Kimbwati C8 na Angola Kimbwati C8 na pesi bambote ebele nazokoma na Didier Nzongo pona to sisa donc boza vraiment ebele tozo six émission oyo Didier Nzongo ba dédicace et puis pour qu'on a clôturé émission oyo lelo. Merci vraiment, merci Noli Tamboulé Sage vraiment ba na télévision Molière vraiment bolandanga o na ngai koloba na lobby o na ngai ko sala na sali parce que naza na contrat na télévision Molière soki nzamba sali to ko signer ba papier na Noli Tamboulé Sage bino mo boyebi makambango ezake bandeti suka o ba kozwa bazui o bazui tembala sima donc balandi bakolanda nga batala nga donc je salue ma sœur maman Pauline Nzongo ministre à Château Rouge. Je salue bébé Senzongo maman Mapassa. Je salue mon petit frère Guila Ratanzo Maïfou Dabamumi les grands traités piétélé. Je salue petit Nanga Roli Bachigé en Lyon. Je salue Junior Nzongo Soda Makassi. Je salue les grands réalisateurs Ranger Simita. Je salue 3W Voice of Congo. Je salue Francos, Chipuki, Francos. Je salue télévision Molière.
Je salue toi aussi, Noli Tamboulé Sage. Je salue le général Kanyama. Je salue Joao Mbetelo Nangola. Je salue Vienanga mort Tukumataya. Nangaki na mosala DJ Frank na Chetemba. Je te salue. Je salue Bosani Moutuno pas juste TTC. Oh, pas juste TTC. Mikolo l'immortel. Voilà Moutambonga Makasi, sans oublier Ali Nocène scénario. Je salue mes deux potes les plus célèbres de Bruxelles. Evel na Grenoble. Je répète, je salue mes deux potes les plus célèbres de Bruxelles. Patrick Fortis bancaire, Masalangan Deteker Boer Poutou. Je salue ma sœur Lisinzongo. Je salue Petit Nanga Six Lokoto l'Espiritu. Je salue Masalanga Jamoul Kanza Obrite. Je salue mes enfants Aristote Nzongo ya Bouba Moufinu Kwangaba. Je salue mon fils Brian Nzongo. Je salue ma plus belle petite fille qui porte le nom de ma mère bébé Louise. Pona kosuki sa, je salue Doudou Lusamba, commandant Aigle na Djoboura. Je salue Ibana Bolafa. Je salue les grands prêtres Moutambonga Makasi de Blaison Moke. Donc, Banakin, Banapoto, Mokilmomba, Makambu et Komina Souka. Na yebi sibino, moi je travaille pas. Merci. Message ni asuko pesa na bateau ya Kinshasa na Brazzaville. Donc bana Brazza na bana Brazza vraiment j'ai besoin de vous. Na dans la poste ça coûte toute explication 50-50. Na régler na bino déjà mouké. Donc aéroport na non na mapangu na bino yango na lati. Bana kine conseil na kopesa bino kaka. Makambo bilamba botikate boke nango tina suka. Mais moi ba respect kake zalaka parce que nga soki bolaninga boko simba bakisi boko doka mutu boko ciel muka donc pona kosukisa Didier Nzongo nako ke nabino kakaboy donc yasuka vraiment na ina loba penda nazo comprendre Noli Tamboulé Sage comment ko kanga poto boye ba succès mais de toutes les façons Noli Tamboulé Sage otangela ngo classe pona memo mulaite beza kotanga mikolo vraiment nga son excellence Didier Nzongo nazo soutenir ba petit na so ba jeune talentueux. Oh, bazon la musique, Mikolo, petit nanga dondi. Bon, on a souka na ba vocal. Dondi a mettre à rire. Oh, petit nanga dondi na ebisio petit. Dondi kotako azape kotana kotako dondi to kote Kinshasa landaye. Petit nanga dondi vraiment na ebite voix za nango meba na kin. Bokoyo kakaka. Petit nanga dondi ba voix musique, un album incroyable mais vrai. Il y a les boss Dali Moka, petit nanga dondi. Bonne chance, nga vient no Didier Mokonzi ngaba na pesilu pemba kende liboso. Dondi mettre chant Didier Nzongo yo aza awa et ça l'onde ni tout d'abord Kinshasa landa yo et puis ba tala ba clip peleka Kinshasa mettre chant Dali Monka la peso mbote patron leader ba bien incroyable mais vrai toujours c'est la album. Moi un petit moment lilo ba to ala. Ça nga plaisir nenge venanga Didier Nzongo chef faring yena sa pasarana te. Na na kumisa lelo yemo alobi. Abi que notre petit net dondi mettre en nuance. Didier Nzongo a foulé au momito ata mon kunga moi suka to silisa. Et dès qu'il a libita kati match silité. Albitre chifflé match silité. Nanuna kufite pourquoi comme yo timola libulu. Falo kundanga bazelo e comme yo kundanga ye. Didier Nzongo te de la litoi. Allez ranger bomba. Merci, au revoir. Babo eza na itine. Eza dense moyen itine. Eza pistolet na satellite. Babo ko tamba itine patron leader Dali Monka salut. Chez Vignon Sente Bobo Beloy staff to a New Vision. Boyo kabilo na Kakaboy. Merci, bisous, au revoir. Je vous aime tous. Merci beaucoup, chers téléspectateurs de l'émission Exprimez-vous. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Exprimez-vous avec Noli Tamboulé Sage. Donc, si vous avez aimé cette émission, dites amen à celui qui est derrière la caméra, Roger Smith Walobi, le réalisateur de cette émission Exprimez-vous. N'apesi pas juste ma TTC, Bambote Sikozali, Evelouye, Lumière ya Grenoble, n'apesi Mbote Zali, Evelouye Nabi, Kangelanga Bango,
na mboka wana Grenoble. Donc bana Kinshasa ISM Moura na pesi bino bambote Fiston Mobunda na bi Fiston Mobunda rediffusé ça la toujours kaka Kems na régie na bosanité balobi pe Boltri qui en fait papa Léon Lembalemba Junior Nembalemba donc Molière Télévision toujours en avant to frapper bango Ranger Smith et ça le sucelengio